et tant qu'artiste et tant que président et groupe? Premièrement, nakoloba mutu azali maître ou maîtresse sa vie na ye, donc nzambe après nzambe nde mutu ye moko aza maîtresse peut-être to maître ya koyeba ndenge nini ya komitambusa. Bon koloba ke balie na famille balie na makamba théâtre là kindoki comment dirais-je bafunda kandoki te ponga pe nanga nganga te nanga pe mutu abikola raté. Donc pour moi nakoloba ke bon ezatanga ye nzamba asepelaki ezala ndenge wana parce que so nzamba asepelaki te nakanisi alingaki akende te. Donc quel que soit les on dit à batu mutu alobaka ne kaka mais mokolo mutu akataka makambo ezalaka nzambe. Donc son nzamba lobi non soka lobi oui donc c'est Dieu lui-même qui a décidé autrement. Donc voilà. Donc tout longo là-bas au balia qui au bon dis-moi que famille des alaka tambola baki ba monique kingani mutu aliye kingai naza kutata naza ni mutu famille ni mutu groupe nazalaika ka juste collègue ya musala. Donc naza vraiment na iloko tia koloba à propos ya liwana ye. Donc pour ngai nzamba alinga kinde sala bongo. Donc voilà, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a repris. Donc Balandunion, il n'y a rien que la vérité. Vous s'abonner massivement, vous partager, vous liker, vous commenter, vous avez ça la force pour l'émission et qui est de la voix. Donc vous s'abonner massivement pour pas qu'on rate la news d'Abisso. Donc quant à moi, je vous dis déjà bye bye à la prochaine émission. C'est makilate makila on est content dans nzoto te bon et ben ko tangate donc c'est ça ya mutu lokola abandi déjà ko kendela ye tapi attention là aye ko la mukalbe pe ma penza abimi pe la pe ma penza elekisiko lundi passé boy na bingi sakaye non papa liwa biso to répéta ka pe même jour na bino goso après ba yo baksa ya mibale yango ka bataki taba otape makilango. Artiste comédien ou joueur pas qui dit pour côté la président qui dit à Koufisi na année oyo 3 artistes mbalamoko yo moneli en ndengeni. Tous les coups sont permis sauf les acides. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes, ça dépend l'heure. Donc vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Car Neng Sarabino na chaîne Nabiso, il n'y a rien que la vérité TV. C'est la première fois que vous avez émission Nabiso maman nangai Yaya nangai leki nangai no koko papa kulutu nyoso s'abonner cliquez cloche et notification pour pas boire taraba élément nabiso. Donc voilà balandi nyoso ya rien que la vérité TV na émission à lelo vous tous vous savez tout est ko perdre artiste comédienne na kombo ya Nushka ou à présenter à jouer à pas ya rénover qui dit ou à président na ye. Donc voilà, j'espère que bourgeois qui ba news comment est-ce Kabila qui comment est-ce TI et Mémien na liwa le l'autre dans la famille a poto ba un peu ko éclaircir biso akufaki na malaria to mutu pasi to ezalaki nini na hôpital pour ba éclaircir ça bino kaka ote bazon saki maite ba salaki boy mais ba yebisa biso diagnostic exact o ba médecin balobaki na hôpital yango tozana mama pembeni awana petite sœur ne pembeni auto micro solo là mama ça il a biso moi synthèse moi biographie ya makambo komelaki Nushka après to meka un peu ko décortiquer to ko tempe na moi sujet ya masolo na biso mbote mama mbote papa. Maman au côté la caméra balandinyo c'est rien que la vérité bah y bio déjà mais sauf c'est présenter les sous et pas ya Nushka ozanani za maman là. Donc voilà oza maman et maman balandinyo c'est rien que la vérité bazan pour ça au sale la biso sous moi synthèse et loko etindi Nushka na liwa avant akufa apa eloko ni banda au déranger trop asi na lobela yango asi ayoka kiao ils ont déranger quand nso to ka ndela lobaki liboso zoto passe en revue stocké dans l'hôpital nyos na ba tension sur tala kiao kasi loko yeza ko déclarer
kati na ye pema kaka azokoka te munganga otopa kopesa ne kisa sie po pema ekita me oleke kisi wana munganga azopesa ye eza ya talo oyo esengeli talo makasi ntango opesa ye pema kaka wana kaka eloko mosusu te kaka pema yango eza komata kaka souffre nga kutu mama azolakisa nga abi mama tala pema kaka moto esala eloko mosusu eza te nini te kaka pema moto ezosala nga pema yango wana kaka bandolo bapema mpe tanto oke kuna mpe lopita na kimbuta mpe basala examen balobi nga kuna ngina loba balobi ozoloba na kobanga ale yo moko loba ye moko babengi komone na pembele lamuka nini ezopesa opasi alobi mpe ndenge intelligent alobaki awa nasuka nango mpe alobaka kaka nde pema kaka nde moto ezotungisanga eloko mosusu te yango na mpe ndenge kaka nasololaka na bino wana bakendaka na ye ndenge nalobaki na hôpital nde baminganga na pema loko elekaki batiaki ye nani wana nani nini song jeune wana po te pema ekokana mais pema eza kokokana te kaka pema oyo azaki kosentir yango wana eza kokokana te suka nango kaka yango na mpe maki na liwa eloko mosusu te kaka yango wana. Donc voilà maman expliqué pema wana mama bomemaki na hôpital bakokaki kosalisa test non ya covid te ya corona te eloko te azalaki nango te eloko te wana ezalaki pema te nde eza pema ya basuki bakoraso banini pema ezalaki nde pema oyo ezomema motu na liwa wana eza pema ya nani te meme ata na munganga ata asalisaki examen ebimaki eloko te ka ebimaki pourcentage ya makila ya 60 grammes yango bango olobaki kaka nde abasoma kaka de sachet lokwa aza mokolo batiai na liboso après baya kobakisa ya mibale yango kaka batiaki ta baotia mpe makila yango biso tozalaki na biso libanda mais eloko kaka te eloko te ndio baloba orena batalela nani okorena te eloko moko te réponse te munganga apesa nde na bo te yango kaka baza kopema wana kaka nde ntango bango bazoya koloba na biso baofente biso tozobimisa bambongo basi bayebaki na bango eza pema oyo ekomi ya ndenge mosusu ata ntango tokutaki na oyo na luka apesa ayebaki na ye te oyo soki avandelinga awa okomona misusu akoki kokufa yango namona asalaki tout possible te apesa biso nani transfert tokende kuna kuna peta tokendaki tosali makambo nyonso eloko moko te munganga aloba te nasali bafasa te yaza koloba kaka pema oyo eza pema moko eza malamu te ifo bakokisa ngo na pema oyo euta na oxygène esangana po pema ya moto ekita après basala banda kotinda biso bakisi mosusu amela tika bonga biso kotoki libanda biso atindinga kulu atindinga kuna osoma su kisi mosusu po apesenga kuna tuni liboso kuna bapesi tozotinda susu kisi mosusu alinga kombanga na bimi atika na ndeko na mwasi pende ola mwasi ayeba zosolola kitoko bien penda kitoko mena suka lobi na ye ayambi alobi sava to sololi tikala malamu na boya yokuta lobi on atika malamu pona ni yabi tikala ka malamu pe azongisi siko mutuna ya kitisi yango ye ndeko na beti esubo yo alamuki atali lisusu akangia pone zota okanga ka miso akitisi biso mutu munganga na yo bimisai bima yo zotungisa mutu azobela ndeko ne pa bimene libanda ni ba komela biso ndio bozwa fiche oyo bosala boyo te ka fiche ya ndenge baza kotuna za koloba pasi na ndenge yokela ndenge banda ndenge na yesa bino yango wana ka eloko mususu te awuti ne to maladi oyo te kaka makilo batala kaka ya 60% ndenge nzaki na batala ke batala soki sucre mati abaki sucre ka eza normal na sucre normal bongo eloko ni tamba yaki munganga tali ye bongo ça va bon bozwa to sala test ya makila po baye bandenge ni ezo siki batali yango balobi eza kaka 60 grammes munganga baki tanda lo bande to zongo boy to sala boy kanga ye boy te kaka wana ka te ebimaki 60 grammes bozongo se makila batie pe makila wana zongo salo comme ezalaki nango ba réalité ya mutu pona kokabwana na ye makila pe eboyi nango kita izo katana sili. Donc voilà na juina no côté ya makila eboyi kokita eba minganga bazu makila bazong samtu makila eboyi kokita eboyi okita ndondo réaction ya bino famille eboyaki ebo comprendre que makila ezokita te réaction na bino famille na ba minganga ezala indengeni te munganga ye mosa yebaki biso akolobela biso te
monde toza akoko lubate même atani toza bo memi mwana ta yuso memi mwana so munganga lobi na oza libanda tant on sait ça libanda so bengi yoka nde yaka so mbaboy yeba ke za tension ka te mutu wana sa o azo tinda tindo ki so wana zate mutu wana ozala te biso pe oza osala biso ka ndenge makila ne baye ko kita po déjà zaki ki déjà misisa e kangami pona ko kotsa mutu para sora gindo son te bukana to bon ça para sora makila zaki ezoke na ngote parce que zaki déjà composé ya liwa baminga ndenge bazwa ko soma makila sala bo mwana za bonzo eza ngo ba réalité ndenge bango sala. Donc voilà, comprenez Tocha qui parasol pour Moïse Makasi. Donc voilà, maman Koyoka Makila ba réponse aux OP Sabiso Awa. Naba diagnostic nyoso naba examen nyoso ba sala ki nushka. Ezala ki ni bima ki ni oba mexé ba bisa ki bino ba examen sala. L'examen te. Ba lobi na biso batala nanu gram ya Makila po bazomona ye akomi pembe ya moni mutu amundi so aza mundi na yententi akomi pal Makila si de basala mutaka kasi Makila mutu so kalingi akene na liwa zala ndenge wana so bon tango mama wana ko tala ngo batali pourcentage yango bimi 60 grammes 60 grammes wana ngona batinda Makila po bazongisa ye po koka na Makila na nzoto po na 60 grammes wana po na 60 grammes bazongisa Makila na po koka so tango ba yaki nango Makila ngo pe batiaki na nzoto te po batinga réalité ba meki na nango nde basala Makila kita bon Makila bazako mesure Makila kita Makila so saka ndo izo kata monganga ya bakita so liboko na ye e vimbi po to changer liboko ye ngo lobi oh Makila ngo ekota na nzoto te liboko evimba po nani Makila ngo ekota na liboko ye ngo lobi Makila ekota na nzoto te po nani est-ce que Makila ngo ekota na nzoto te po nani po Makila yango balimba zonga sanga Makila ngo ekota te po nani oyo yeso munganga lobi seke ovimbisi liboko to changer bakati yango bakati Makila lemi se vimbisi liboko bakati pe Makila donc batikala ko zonga se Makila te Makila on ekota na nzoto te bo ebande ko tanga te loko misisa ya mutu lokola abandi déjà ko kende na ye misisa za ka kale wana do baza osasa biso ka faire affaire no balia biso ka mbongo bo ba kitsa biso nanu mutema azana ye bien zela mama salabo bazo somisa biso biloko ya pamba même la oxygène wana ba pesa biso to pesa mbongo ya pamba bayiba ka nde azokende na ye po munga ngwaza yiko nataka tinda kiebo seye pe munga wana yiba ka nde azokende na ye po na pema wana ba yeba pema nde ezala yona pe esile. Donc voilà, tous les la maman, tous les pembeni awa. Non, bonjour. Bonjour papa. J'espère que moi présentation ça la bien tabac mon a une émission passée mais ça la bien. Babino na comme Machimene n'est pas maman nous chose anani. Maman landai. Donc voilà yondo landai. Maman Chimene kubela ya maman nushka. Abela kimbala mokoto abande de jour bela mwakala. Abela ni kamba mwala de balonga abela ni kamba moko. Abela kinini ojite bino nde boza famille bokeneke pa ba minganga ezalaki nini oba mexe ba psa bino eno kanjo to pa na métier ya na suya ga ko pima na nino na secret kenanda ko eno ka to pasi to makande comme za ka mukola ngombi kanjo to no ka pasi ba faswana chino hôpital comme ba pima ni so mo beto comprendre malade donc yo se présenter un hôpital Erazobel to saki to so night bon ya ibsaki oni nakobela na ye na ninga zo ba traitement na tu ni no tu sabi ka pema ka pema ngam ko ni no ibse eza pema ke sila na ngo banga te ko bika nzamba zali ko bika no lensila maloba ya nzambe na est-ce que pourquoi pas Erazobela pema na hôpital kuna ba malade ezomona na te pourquoi pas bokende ni na ba prière te ko za te ko bela pe ma ko bela pe ma na te ko bela pe pe ma isa ka mardiango ya ka mardiango pe mo no ka mardiango ena ngo to ko bela pe ma to ke na église pourquoi to ke pe no ka pe ma moto mo e ka mardiango pe ma le kina ka ne ko luka ba minganga akina luka ma pasteur na biso akendaki ma pasteur ayaki na église donc ayaki ayakuta desi ayakufa donc ok voilà maman nanga to komi pratiquement to kende malé na suka émission na biso
Nushka akufi baminganga okendeki kuna bosololi na baminganga bayebisi yoni akufi yo komi kuna baminganga bayebisi yo akufeli nini yango tozoloba eloko ebomi kaka nde pema wana ezalaki nango pema ntango nazozongela nazoloba ezali pema eza ya malamu ezalaki pema ya liwa parce que nazorepete nakati bazolandanga bien ndenge nazoloba ezalaki pema te nde ezala pema nde ya mabe toya nde pema kaka oyo tokomaka na suka na yango mpo moto abeli te toyebi mpe sense ya maladi te toyebi mpe sense ya nini te azalaki maladi te nazoyebisa bango bien bakolandanga azalaki maladi te alambi biloko na ye alingaki alia yango camarade ne abengi ye basolo na camarade na ye quelques minutes azongi na ye amati na ndako alali na ye akoma yoka nzoto yango siko pasi ndeko ne na tongo na tuni aza babelo azoyoka pasi alali kuna mpo na petite fena tuna bana nazorepete nazoloba ngo bazoyoka nga nasimi nzela nga nakei kute na lobi na ye nini ayebisinga nzoto ezanga pasi pasi pene ya pasi nasimbi ye mpe kosimba te ngabi mpo na nini ta mosu ezalaka oyo mosu ezalaka mosu mpe tension mpe nde wana lobi tension ngo ngai nazobela tension te tension koyelanga mpona nini yango tomemaki tokendaki batala sika e batala tension batokendaki totala tension so tala bandeko na ngai nazoloba moto soki okei na ye na hôpital soki omoni batie tension ezoloba réponse te ezalaka su normal te yo moto wana azalaka lokola azobunda na liwa biso lokola toza bato tozala baveugle ozomonaka bonzomona te mpona nini mais soki bamikolo baza bakoyebaka nde moto oyo opema ezomonana te enani tension ezomona te mpo na suka nango ndenge ezalaki kokata nde waninga loba te ezokei na zero mpo eloko moko te kobela te mais terrible ya likambo kaka nde nazolobaka ngai naza na tension te mais nazoloba kaka pema na ngai eza mokusa pema mokusa wana elingi olakisaki abandi kokende bo tika na bato bazoloba tosimi nzela na memi ngabe tika ye tisimi nzela tokende na dispensaire toke kuna bati batension ezosimba te munganga so atali mpo bango baza badocteur te baza bainfirmier ntango batali mpe mo ezocomprendre loka tension ezobima te esengeli bokende na hôpital monene mpo bayebi na hôpital monene bakosala oyo mpo bayeba réalité ya likambo oyo ya ekomeli pema mokuse to réalité ya likambo oyo estce eza ndenge bango bakokoka te mpo bazala na bagarde te bazala na bamedecin ya garde te ebonga na hôpital monene yango tokendaka na polyclinique ya monene oyo ye moko ayebi eza na luka akendeki alobi te ndaki etasa tension nanga kuna mpo bango basala yango ya courant yango wana tokendaki tokomi mpe tokiti pa atelemi tozokela malemi avandi basalaki yango na se nalobaki yango ke basalaki bamekaki 7 fois batie loboko oyo ezorépondre te munganga kuta alobi répondre te poani munganga kuta alobi jamais possible ati cette fatalité ezala na pema na pani azeli na mabondeli tozala kobonda nto tobondela tata nzambe asunga biso tobondabonda eye kobima 6-4 munganga alobi 6-4 divisé par 2 munganga bomba munganga alobaka te 6 wana eza déjà paniqué alobi 6-4 alobi ka bongo nga motema esalinga pasi 6-4 munganga te na mobali aleki nalobi 6-4 bongo na moto monene wanini boye yango wana munganga asombaki kisa tension apike ye mpo ayeba ndenge nini ekozala apike mpe kisa tension alobi alala apike kisa tension alali aye kolamuka alobi pema mpenza abimi mpenza alobi pema mpenza eleki sikoyo papa wana bandeko nanga wana ezalaki nde pasi nde sekomaki yango ya liwa mpo moto oyo abeli te nini te akoma na eta wana ekomela ye mpe masima mpe mango babesi bakisa ezosila te ezokende suka nango awumelaki te toke na ye dimanche lundi mardi akufa ezali maladi oyo ewuti te oyo ezala boye eza boye te kaka na pema wana mpe yango mpe memi ezali ngai moko mamani nazoba eza lokola pema ya liwa azalaki kobunda yango seke liwa azalaki kobunda yango banda kala mpoka na nzela ya mabondeli ya nzambe mpona
bondela tata nzambe na kosenga ka ndenge na pasi wana olela ngana zo bondela kanga samla ngana za kimbangisi na bondela tata nzambe na kosenga tata kanisi ngana auto pesa tata kanisi ngana ya maman na kati te pourquoi pas na air wana air azolela passe aux élèves au corps mais une église pona yebi na église ndeto za wana biso na kimbangisi ndenge za bongo soki obeleli eza volonté ya yemo nzambe wana so tozo belela ye so alobi ke recevoir apesi azongisi azongisi so alobi te kokisa mi pona ye ata obondeli ata lelo na koka ko memeso na ke na église soki alobaki ke na tiki ya kotika ye po ezali mokana tata nzambe nga na yebite yo yebite ata bango azotuna biso bayebite ezali nde mokana tata nzambe po ndenge yaza wana sina yebisa bango yebi na lobaki na bino ata yo nani papa ata bango na biso bango te azali intercesseur azalaka moto ya mabondeli makasi mais talaka ezali kama tata nzambe na bana na ye oyoki yango eloko mosusu te ka mpe yango mpe pema nde enemi bakanga boye munganga kanga boye obosa bote mpe makaka yango na ezaki mpe mabe dans 2 jours yango mpe ememi. Donc voilà, maman nazozongelo muke poto clôturer émission maman na ngai koyoka avant Nushka akufa c'est comme si ayebaki kazo kende po balobi atikaki maloba avakata moto donc c'est comme si ndeko na yo yaya na yo ayebaki déjà liwa na ye ata tika maloba na biso moko ti atika maloba na biso moko. Donc voilà, comprenez maman na biso Nushka va kufa babi atikaki maloba donc ezaneti ayebaki ka kufa atikaki maloba pona bana na ye o ya boti keba o batikali batalela ye bana bien c'est comme si ayebaki déjà liwa na ye kasi bango pe ba o bazo bazana posa ba yeba ndenge lekelaki moto nyos mama mukolo jeune fille même voir ngatanga moko atape mutu bisusu soki ndenge tozala neso pe mekomi ke na linya ke na ye so azana bana na ye atika na ye maloba ne asu atika na ye apesa pele mso bi botika la malamu mais bino boko bozana ye boye comprendre totika la malamu pona ni aloba yango baloba ya botika la malamu amso pe baloba kango yango wana peso mutatiki maloba nde kazongisi maloba natiki bana na botala nga bana ezali kamna ye na tata nzambe ezali kamna biso te toyebi yango te mais tango ya loba biso to tuna pa mama olobi bopona ni ikoma na suka mutakata ni akati molimo na yepo ezande réalité ndenge atiki pote bana ne batika na kimia ezala te ndo atiki maloba opona bobote ezala maloba wetanga mutu nyoso ayebe ata bango bazotuna biso ba question wana ba lobi to yeba pona nini ata yo mo papo tuni biso ezaka bongo ezaka maloba eloba makaka mo soki alinga kende so boyebi na bino te akotikela bino atiki pe ndenge wana akangine pe miso ake yatika na ndenge mabete nde bona bote ezande ndenge nzambe kaka esalama kaka pona nzambe kaka ndenge mutu soki alinga tika maloba ne asika musu baloba pe au revoir kasi mama na biso Nushka maloba ni atikela kibana ya atikela bana eloko te maloba bana ya otikela bango basali eloko te ya loika nde ngana kena ngabotika na bana biso totobe okay wapi ngana kena po ezali loba ya suka mutu oyo so alinga kenene alobelaka me bango bazotuna biso na bayebi yango ke mutu ne so alinga aloba mutu to bomona bakomisi baba oloba te bomona ka tango bomoni aka kangi miso akena ye comme yeza kina ye malamu bolingo kimia alors akena na kimia na nyoso apesi no revoir akena ye sika wana biso nde bato to sotu ki tana ndenge alobaki akena ye to na pasi to komi kolela eza tende atika maloba ndo bosala nga bana boy bosala bango boy bosala boponga na zala boy bosala nga bolobela bango bosala nga boy na tiki bosala nga bobo te batika kande composer ndenge azana mwana bobatela bana esili mutu yango na kende kena lilobaka na mutu so ayebi azolanda mutu alobaka ngo ka po so alinga kende na ye apesa au revoir na yone ezalaka ya mabete. Ok voilà ezalaka ya mabete mama na ngai banda ba Nushka kufi est-ce que président oyo ya groupe na ekike DC abeti ata mwato ti no ya yete ba ni ba oya bana ni oya théâtre ba oya. Donc voilà un programme bosali programme jusque là programme ezane leno to ba ovanda lelo ndi dimanche ale ba ovanda corps eza wapi yara ngingio na morgue ni na Kimbuta.
Ok, donc voilà, maman, tu comme une souka message ni oko lancer na batu o bazoli na baya kolela na bino ensemble. Ma o bazoli na baya kolela na bino ba partager na bino mawa. Boza précisément wapi commune nini côté nini po ba o bazokota la émission ba o ba kolinga par exemple ba contacter bino baya na matanga bazo adresse. Bon, o ba sepeli po ba ibaki nushka. Na théâtre ne wa sala. Na mabe na malamu ne wa sala. O na ba la o sepela na ye. Ata ko za ko sepela na ye te. Mais ko zala eza pasi ekwei. Ba ko zala na. Mutu to so za ne nemi ne ko zabo. Se ka kwei akufi. Kutu okolela kutu makasi. Esali sko passe en moko. Asi lokwa bango bazaki na posa na ye epai na bango esila kite. Yango yo baza na posa baba ya kusangana okabola mawa na biso. Toboyi na biso te baya na bango na ndenge bayebelaki ndenge basepelaka na ye ezala bango bazosana bango tournage ezala pa ye isobe ezala pa ye papa Ikedi bakoya na bango tokuta na bango so baye to yamba bango to vanda na bango to s'embrasser na bango ezali liwa zanzela mutoni so kendeke nzambe ni mutayibi pa biso to kendeke adresse ya koto eza ana zolo bati lelo ko yana zo précision e ko za neto fandi bo neto solo la kino tango kino yeki mama patira ko ko lelo mama to solo na za minta yi mko na biso meka na biso yango wana ba ya to sangana to sana barabara fish 79 na commune ya Bumbu justement so ba bazuka commune ya Bumbu tina commune tout doit être direction Chaba on a commis enfin pas comme a commune on a maison commune on comment aller bato na baba fish o ba yebaki akoya o ba yebaki teka to pesi précision baba fish numéro 79 direction commune à Bumbu direction Chaba to zawana baya to yamba bon mi bali to kabola mawa pona biso na bango paso biso zu yango be bango pe bazu na basina mi bali na bilenge o balingaki nishka o za ko sepela na ye to ya to sangana na beza na mote. Donc voilà, tout comme pratiquement dans cette émission, mais avant de clôturer l'émission, on a mon artiste moko haye OP aza un leader dans groupe nae aye ko rendre famille visite aye ko tala aye na matanga ndeko na biso nushka. Donc voilà, tout mais un peu ko solana comme ça tout clore émission na biso. Comme je vous le disais, tous na artiste comédien msusu aye awa ko rendre ndeko nae collègue nae ya musala o asil kotika biso nushka. Depuis lundi ou mardi j'espère. Donc aye na matanga ko se présenter pour na bino ba public boye baye. Donc na respect na bino ba fan car ninga tu fois se présenter pour boye ba comme ça tout côté na profondeur ya masona biso mbote papa. Bonjour. Papa ba la ndigno so ya rien que la vérité bazan pour se présenter vu qu'on a identité na route. Bon en fait eza Papa Liwa inébranlable, Batumso Benga le vient Tsunga. En bref, Boende qui bomotonanga donc na scène kuna wana zaka tennis scénique na lataka uba mona ka date Mobutu boy. Ndengai wana Papa Liwa na ye ko tala pe moko ya ba artiste na biso o basali musala pe bien. Oyo pe tozala ki na relation ya bien. Atika kibiso mama Nyushka biso no benge mbembele pembele donc paix à son âme. Voilà na yeko lekisa dimanche pe awa parce que Bible le Bible là na ba obazolela boseka na ba obazoseka bokabola mawa na ba ebazana mawa donc raison pour laquelle Papa Liwa nazali awa donc na katsa libota voilà. Donc voilà, pour rendre Maman Nushka visite, vous avez eu le temps de partager les mêmes scènes? Oui, plusieurs fois. Même Ngamorope na ba film nangape na banda ki pe ko bengi saye a jouer pe na ba film nanga tokutani ni pe moi mingi na banzonzing les rwana pozala ki batu ba retenir que abandi pa ya phénomène sobe asala pe na groupe Liz Boy. Et pas yo pikunanga na découvrir ka ba talent na ye et à part wana akenda ki sko nde pa ya Obensingi Kikedi Viezoro nde kuna groupe ne ya suka nde atiki biso quoi donc
mawatro quoi mawatro kobungisa mutu atalana na makasi boye en fleur d'âge boye atiki biso donc c'est ça participe ma donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que tu retiens de lui des vivants? Erzaki na nabo moi négatif ou positif? En tout cas azalaki d'abord sœur moko azalaki na problème na batute azalaki gentil envers mutu nyonso azalaki kosolola na mutu nyonso bien soko bengi azalaki koya penza à l'heure na musala bon ngai depuis na yebaye natikala koyoka ye koswana te natikala koyoka ye place abundeli pete donc azalaki sœur moko bien pour na batu nyonso quoi. Oui, c'est vrai mutu nyonso azalaka na ba mabe na ye na bolamu na ye mais aujourd'hui moins que bolamu na ye dominaki mabe balobi bolamu soki eleke bele mabe eza muke elimu isakango donc azalaki bien wana vraiment franchement ezate ke ponde balobaka so mutu nde akei nde bokomi ko témoigner mais sinon na kozalane na bo moi natikali koyoka problème na batute donc ceux qui obengisi na tournage alobi ke jour on azana tante soit azo occupé ngai na bingisa kai na auto bingisi lundi passé boy na bingisa kai non papa liwa biso to répéta ka même jour na bino donc moi na qui m'a répété pas na biso ezate en tout cas ata na tournage tokutana kata na tournage donc ba dernière conversation na biso ezalaki ngwana parce que film on a tourné donc c'était prévu à tourner semaine au jeudi ou mercredi prochain à tourner mais dommage nous avons décidé autrement quoi donc Kembo zonga kapana ye. Donc voilà, Kembo Ezonga et pas à Nzambe, tout comme pratiquement dans la émission. Papa Liwa l'inébranlable, tout comme pratiquement dans la émission. Ce message nous avons lancé dans artistes comédienne au Batikali pour na Liwa ndeko na biso nushka po tozoyo kaba les zompe koto yo famille bazolo ba kende kine na hôpital malade zo mona na te bazong sema iboy mai ule mai tanga ezotanga te abela kite ava kufa atiki message c'est comme si azalaki combattu donc mama mambozo ba malobama c'est comme si na groupe na bango pe bazalaki na ba guerre d'esprit bango na bango ya ba artiste comédien ou ba joueur pas Kikedi pour kota la président Kikedi akufi si na année oyo 3 artistes mbala moko yo moneli ya ndenge nini.